kolanda émission ya Mama Bijou na poko ya lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or na prometa kibino ke lelo dimanche à partir ya 20h boza la brancher na Bidor TV. Bo mona Mama Bijou d'or a memeli bino émission na ye ya sika ya ba Amser. Donc kala mingi te na lingi na présenter bino ba Amser ya mukolo ya lelo. Mais quand ande na bandaka nga na za Bidor, Mama Bijou d'or na beta masolo na lambaka. Mama Bijou d'or atara ba information, Mama Bijou d'or asala ba publicité, Mama Bijou d'or abakiseli bino lisusu émission ya ba Amser. Na mutu nyonso to okuta na video na nga po na mbala liboso na no sabona na Bidor TV te. Mama Bijou aza ko inviter yo sabone na Bidor TV. Mama Bijou d'or aza besoin ya ba 1+ na bino, naza besoin vous soutenir nga, vous s'abonner massivement, vous partager ba vidéo na nga et puis vous tirer ba commentaire, naza besoin ba commentaire na bino et puis naza besoin ya ba j'aime na bino. Batu mingi babengi nga baza intéressé na émission na nga ya sika oyo, mais baza na kobanga, baza na honte, bazo mona lokola so basali ba vidéo ba pesinga neti mokili eseka bango batuli basali boye. Mais ngai Mama Bijou d'or lelo na ye koyebisa bino eza question ya kotula te, eza peut-être entourage oyo vandi ozo mona ki Amser na yo azate o mekina ko tenter chance et pas ya Mama Bijou. YouTube mutu mboka mobimba ya surtout emonaka yango ko vanda mokolo mususu moni pe ke téléphone moko pe ebengi yo. Donc ozwi pe contact na mutu bokomi ko solola parce que likambo nyonso surtout ebanda d'abord na relation. Ça dépend ya ndenge nini obanda ko solola na bato babanda ko benga yo. Donc manki ya koyeba koloba ekoki pe kokimisa mutu abenga kiyo amoni ke ozoloba mabe azomoni abino o vraiment Amser ya mabe akoki mbala moko kokima et puis a bloquer yo. Il faut ka koyeba façon de parler ya koyamba ba téléphone banda ko benga bino ya ko solola malamu likambo nyonso to ebanda lokola G et puis au monde pe komi ya solo. Donc eza na bato babanda koleka na émission na nga, eza na ba opi ba kozwa ba chance, eza pe na ba ba kozwa te. Donc bokili etambolaka bongo. Nga Mama Bijou d'or naza ko inviter bino mutu nyonso tu koyoka soni te bolongola soni bolongola kobanga. Donc likambo sika ezala te, eza émission nga Mama Bijou d'or nga mutu na sali yango mutu liboso te a na Europe pe makambo bongo eza nango. Donc émission ya ba Amser. Donc tenter chance Luka Mama Bijou bokoti sa ba demande ebele parce que ce ba demande des ali ebele chaque dimanche na banda kola kisa ba nouveau bato bazo luka ba Amser na bango soki bato ba demande pe ezate bo bando mona ki Mama Bijou d'or asali ata 3-4 dimanche asalite na banda kozela mu bato ba luka nga pona nga na sala émission naza ko benga bino vraiment bolongola ba kosoni bolongola kobanga parce que kobanga na soni o boza nango Mama Bijou d'or moya sala autrement exact parce que na olukela bino ba Amser ndengeni nazui demande ebele comme batu mingi ba web saka Mama Bijou total nanu émission oyo ko bandela comme ça total ndengeni eko marcher nga naza besoin ko luka mwasi nga naza besoin ko luka mwasi boza le bienvenue boya na ba vidéo na bino Mama Bijou d'or aza maboko ya kofungwama azozela ba vidéo na bino bo tenter chance na Bidor TV bo luka ba Amser na bino. Donc kala mingi te nazo banda d'abord côté la bino Amser moko lelo naza na boka misatu boko découvrir ce que za basi ube mibali lelo bazaka ka 3 batu o bazako luka ba Amser na bango batu o ngana olekisa lelo na Bidor TV mutu nyonso tu o za na posa o luka Amser ko hésiter te ba téléphone e ko pesa na ko pesa ba téléphone ba on mo pesa bino ba téléphone boko yoka ko hésiter te benga mutu ce que Monique a se présenté qui bien te joie courage bengaye bo solo la na téléphone o yokaye to soko ko sepela na masolo na ye soko ko sepela bo solo la nanu sala yango parce que na lubarake libala ezali na frontière te likambo yo surtout banda nanu na ki camarade bo bandi na lokola ba camarade et puis to kotala boko tala ndenge nini boko évoluer. Donc na lingi la te la bino Amser na nga ya liboso na kombo ya Sony boko ye boko mona ye boko découvrir ye un garçon bien avant di na Afrique du Sud. Mama Bijou d'or na pesa bino numéro ya téléphone na ye bo contacter papa Sony bo benga papa Sony aza ko luka Amser.
numéro ya papa na biso Sony kombo la Sony Vema. Donc numéro ya papa Sony Vema ezali yango yo 0027 wala ezali code ya Afrique du Sud 67 02 77 001 na bandeli lisusu 0027 67 02 77 001. Papa Sony garçon moko asololaka bien na aza mwana mobali bandeko na ngai ya basi o hésité te eza na moto luka amser ata mosu place ovandi ozomona amser na yo te. Papa Sony pe place avandi azomona amser na ye moko te alobi mama Bijou D'or edenga ngala luka amser na nga na luka amser na ngai donc pona to vivre. Numéro ya papa Sony epesami bandeko na ngai ya basi mama Bijou D'or na lubaka bolingo eza na frontière te avandi na Afrique du Sud bobenga papa na biso Sony bozwa ba contact na ye bosolola na ye et puis nzambe ka mutu ayebi avenir ya mutu. Donc mama Bijou ayebi avenir ya mutu te. Mama Bijou D'or abalisi pe mutu na makasi te. Mama Bijou D'or alobi bobenga likambo nyonso to ebanda nanu na connaissance après makambo mosusu ekoya après. Ngai aussi ko denga ti la bino vidéo ya papa na biso Sony. Papa na biso Sony atindi 2 vidéos à la fois. Donc na roté la bino nyonso to mibale botala boyoka ndenge nini ye moko akoloba. Vidéo ya papa Sony yango yo. Bonjour, salut à tout le monde, salut vraiment. Je réponds au nom de Sony Vema. Sony Vema vandi na Afrique du Sud pour le moment. Sony Vema a deuxième na famille. Sony Vema a 50% Mungala, 50% Muluba. Sony Vema comme étude a gradué na ISTA, a sali aviation. Et puis ayo kene na ina pour faire l'art dramatique à l'INA. Sony aza vraiment na recherche ya Amsel. Naza vraiment na recherche ya Amsel. Donc naza na posa ya acheter. À cause de la plus âgée que nga pele msona ozala mukolo na ye. C'est vraiment un seul lingani, on s'aime de vrai, le deux amour et lingani, les deux cœurs, bazo vivre na amour. Tout ça se faire comprendre, tout ça vivre en amour, voilà. Pour moi, je crois que les amours c'est la meilleure chose. Donc, et ça là bien, ceux qui vraiment peut un jour retrouver peut Amsel nanga, et ça a plaisir. Alors, je passe mon numéro. Ou ils ont intéressé nanga, ou ils ont intéressé dans message nanga, à komelinga, comme ça, toujours moi temps il y a que solo la moins trop quoi donc. Toujours temps il y a solo là trop donc. Mon numéro, vous faites le 0027 67 027 7001. Donc vous faites encore 0027 67 027 7001. Salut à tous, salut à tout le monde. Je réponds au nom de Sony Vema. Donc Sony Vema pour l'instant, en Afrique du Sud. Donc pour l'instant, Sony en Afrique du Sud. Na Congo, Sony Vema vani na Bandal. Donc Sony vani na Bandal na Kin. Sony Vema za Dejion, na famille na Bango. Puis Sony Vema a 50% Mongala et puis 50% Muluba. Donc, comme étude, Sony Vema a gradué à ISTA. Donc, à l'ISTA, Sony Vema sali aviation. Et après ISTA, Sony, tellement linga moi arma mingi. Na kendak pe na ina. Kuna na ina alors na ina na sala art dramatique. Donc, son peu ça comme étude. Sony Vema n'est pas encore marié. Je crois à partir de la vidéo on a retrouvé Amser Mangai auto jamata ibele ya solo là ya partager moi point ibele donc na vraiment na occupé mboka te quoi fait na occupé pays donc partout place Amser Manga azali to azwami et ça l'a bien vraiment tout solo là quoi donc na monae ai banganga pe na ebae alors
une précision encore, donc je suis pas vraiment là pour exiger quoi. Genre, il n'y a personne qui a le âge, non. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Am ser nangai, à cause de la plus âgée que ngai, à cause de la âge moko, à cause de l'équipa nangai. Donc, une fois qu'on s'aime le vrai cœur, les deux cœurs en question, pardon, et l'ingani vraiment pour amour vrai. Donc, moi je crois que non, il y a vraiment la meilleure des choses. Donc, encore une fois, je crois que je dois donner mon numéro, je passe mon numéro. Alors, si vous êtes intéressé la vidéo, vous avez poste à solo la Sony, tout garder contact, tout garder relation bien. Mon numéro c'est 0027 67 027 7001. Donc au sali 0027 67 027 7001. Donc si vous commentez ou béningay au zanga moko son niveau donc. Encore une fois, des gros bisous. Là-bas, Amser. Donc des gros bisous à tout le monde quoi. Donc je vous salue tous, je vous aime beaucoup. Si on fait ça, sinon je suis là vraiment. Non, vous allez pas peine à Bino, non, vous allez pas message à Bino, donc c'est pas pareil. Merci beaucoup. Allez, des gros bisous. Allez, bisous, bye. Ok, ngayo nazongeli bino na asi bino moko bomoni papa Sony, un garçon bien, to solo la naye, to benganaka, asa garçon moko poli, bo bengaye, bo solo la naye azoluka amser naye, amser a papa Sony esiko zali, papa Sony azawana azozela yo. Benga papa Sony bo solo la, et puis maman Bijudo apesi bino ba bonne chance. Sikoyo na obanda lisusu na amser mususu na tiela bino na kombo ya musée. Papa na biso musée un garçon très bien. Na solola na bango, na zoki na lupeta ya koyeba bango, ko solola na bango avant ko linga ko lekisa bango na émission na nga ya Bidor TV. Mama Bijudo nga lazala pona ko conduire bido na RRT. Omeka ko benga ndeko na biso ya mobali na kombo ya musée. Numéro ya papa na biso musée pa vandi lisusu na Afrique du Sud. Numéro na ye ezali 00 27 78 56 24 953 na bandeli lisusu papa musée 0027 78 56 24 953 bobenga papa musée azawana pona kozela ba coup de fil ata borobima 10 ata borobima 20 mais parmi les 20 amser nae azawana bandeko na nga ya basi libala ipona kateo ezara pe na frontière te bo meka chance papa musée azawana azozela bino maboko ya kofungwama siko na lingi na tela bino lisusu papa na biso na kombo ya Nicaragua botala na papa Sony na papa na biso musée botala vidéo nae après totieli bino mususu papa musée vidéo nae ya ngoi. Yeah. Bonsoir, bonjour tout le monde, place Boza. Je me présente à Bivens, maître musée. Mingi mumba côté South Africa, biso za la même côté. Dans le bagana ba amser na partout bazali dans le monde. Ba amser. Partout bazali dans le monde ngayo na za côté. Tozolo gara ba relation sika. Oya mona o intéressé. Ya so nanga o monika intéressé ya ba kati. De développer en solo na biso ndezala kaka après ça numéro na ngai plus 200 plus 27 78 562 49 53 plus 27 78 562 49 53 voilà mon intéressé en plus vraiment na pour ça ma solo quoi voilà pour ça la relation sika tout développer na ninga bakati au solo là et ça va bien quoi. Amser, on va rappeler, on va répéter Amser. Partout dans le monde, on a précisé placité, donc partout où il y a moins intéressé. Ça a un numéro 0027 78 562 49 53. On va dans la South Africa. Puis d'ici, nous sommes dans la Biso Koto. Là, si Amser, message est commis quoi. On va moins c'est là.
tout cas natiki numéro de contact na nga wana osalinga signe to développer tout en place ndambo mema biso ndezala rarati. Ok, en tout cas bino moko bomoni vidéo ya papa na biso Musée à se présenter. Alors mama bijou nga na loba mingi te masolo mingi ezala na téléphone amser nanga abima comme ça ye moko akoyeba so naza ekolo nini soki naza nani to développer yango na téléphone. Aboyaki koloba mingi alobi ye wana bomoni ye un garçon bien obenga ye osolola na ye bandeko na ngai ya basi bobukana te mwana mobali aza wana azoluka amser na ye. Sikoyo nalingi na tiela bino lisusu video ya papa na biso na kombo ya Nicaragua. Papa na biso Nicaragua ye pa banda kovanda na Afrique du Sud. Pour le moment aza na Congo, aza journaliste. Papa na biso Nicaragua un garçon très bien. Ta na kendeke Congo na mona kaye to solola na ye poli aza garçon poli solola très bien. Ta na sali na pesi na sali ba publicité na ya ba amser na panzai ba publicité partout. Alors bi na mama bijou en tout cas edenga nga pe nazo luka amser na parce que na lingi nzambe a touché moi na mwasi moko abenga nga comme ça to solola soki ko simba to vanda parce que nga penza pe naza na besoin ya koluka amser. Donc na tela bino vidéo ya papa na biso Nicaragua bandeko na nga ya basi bobenga ye papa Nicaragua aza wana pona bino bobenga ye yonate. Yeah, bonjour, moi c'est Douglas Mpoutou, je suis journaliste, je vis en Afrique du Sud. Pour le moment je suis à Kin. Nazoluka Amsterdam, Espagne histoire Zali. On a maintenant intéressé à bien un numéro à WhatsApp, et Zali plus 243 84 75 79 313. Donc, on a bien intéressé à un contact Douglas a bien un numéro. En tout cas, vraiment, vous allez la bienvenue voir. Merci. Ok, en tout cas, pour Lelo, Mama Bijou d'Or, nous allons faire 3 bande konanga ya mibali. On a linga kina la kisabino ke bangonde bazo luka pour Lelo dimanche. Bazalaki ebelenga lobite to bandana na 3. Soki boleki ebele tosala ta moi 3 ta mosupe tokosala moko journée à lelo na tia kaka 3 comme ça dimanche tobombi ba surprise susu ebele donc bato mosusu bazali bakoleka lelo na laksi bino bandeko na ngai ya mibali misatu baza na besoin ya ba amser na bango. Mama Bijou d'Or abandi émission na Esika émission ya ba amser bobenga bandeko na biso ya mibali baza na besoin ya ba contact na bino likambo nyonso pe bandana na appel na solola excès de solola vraiment batam susu ba amser o misatu babimi basi na bango baza déjà ya kosepela donc bo hésiter te bobenga bandeko nanga na ebisi na lobby na bino vidéo ya liboso ezalaki ya papa Sony a tiré des vidéos ya mibale ezalaki ya papa na biso Musée atie vidéo moko et puis ya suka ezalaki ya papa na biso Nicaragua. Na pesi bino ba bonne chance bobenga bango baza wana mitema na bango ezobeta siko eza lokola baza na examen mitema na bango ezobeta bazolo ba est-ce que tokozwa ba coup de fil nga naza na kondima nzambe o ya bidor nzambe o Bijou d'Or asambelaka naza na kondima ke mutu nyonso to akoleka na nzela nanga akopambwama. Donc nazo pesa mbote na ba abonné na nga tout bo continuer ko s'abonner émission en tout cas bo soutenir Mama Bijou bo yebisa bandeko na bino ya basi Mama Bijou d'Or azala émission ya sika ya ba amser bo bukala te bo tindela ba vidéo bo yebisa bandeko na bino ya mibali batinda ba vidéo pa ya Mama Bijou bandeko na nga pe o bino bo vandi bo boy ko tinda ba vidéo bo za besoin ba amser bozala wana soki Mama Bijou atie vidéo bo hésiter te bo benga bango parce que bazo luka ba amser ndenge pe bino bozana ndako bozo luka ba amser bo soutenir Mama Bijou bo komisa ba message bo tinda batu baya epalanga comme ça pour na musala Mama Bijou etambola malamu soki ezotambola malamu soki batu bazo mona na bobando mona bango chaque dimanche. Abonnez-vous massivement na Bijou d'Or TV, partagez vidéo à Mama Bijou
ba commentaire na bino naza nango besoin ba commentaire na bino bijou la blanche zo kanate mama jolie o sepeli singa grave olobi ki okomi kokoka kokota na muna otiata commentaire et ça langa bien donc naza besoin ba commentaire na bino naza besoin ya ba j'aime na bino bo partager ba vidéo oyo parce que kokuta mutu mususu ande ko lukana e amser ayebi Bidor TV te mettons yo partager les vidéos à Bidor TV et sungiye donc nazo pesa mbote na ba mosi nyoso sika bozali na linga bino mingi na pesi mbote na ba copine na nyoso mama Meje na Quadrate mama Jolie na Belgique mama Magui na Belgique bijou la blanche na Belgique na pesi mbote na mama leki na Madou spaghetti na Belgique na pesi mbote na Blandine Boula na Belgique na pesi mbote na ya Lili na ngamoko na Belgique ya Lili besa kwa na pesi mbote na ya Clotilde Yeki na France na pesi mbote na ma petite sœur Nathalie Demo na France na pesi mbote lisusu na ma petite sœur Sandra Lina na Hollande na pesi mbote na mama na biso Mireille na Hollande na pesi mbote na groupe na nga ya tosolola bien to mona ba énergie bazana kati ba bel homme bazana kati mama Yvette azana kati papa Juju azana kati en tout cas to bando solola pe kaka bien na pesi mbote na groupe na nga ya ba mama ya première classe biso tozana classe to na top to vanda kana première classe na avion patata na linga bino mingi bo soutenir mama Bijou émission ya ba amser ozana ndeko na mona Congo tanga contact na ye to mekana no chance parce que loko yo surtout ba mekaka mutu yo surtout etangama azala na mobali mutu yo surtout etangama azala na mwasi au moins que yo moko olingate donc à la prochaine to monani nazana kondima ke ba amser boko ebima ebele ba demande na bino mama Bijou do akolemba kokoma ba kombo na bino na kae na ye à la prochaine bisous ba amser na la télé bino roba ba amser oui, bon, limbisi mukie numéro ya papa la biso Mikaragwa la PCT. Numéro na ezali code à Congo 00243 84 75 79 313. Bubinga. 00243 84 75 79 313. Appel. Ya papa Sony na badeli lisusu 00276 70 27 70 07 papa Sony na bandeli lisusu papa Sony 00276 70 27 70 01 papa Sony ya papa la biso musée Code d'Afrique du Sud 00277 87 85 62 46 53 0027 76 56 24 953 Papa Musée Amser appelle tosilisi makambo amser siko bonne fête na ba maman nyonso tout ya monde entier maman Bijou doit souhaiter bino ba bonne fête de mère à tous les mamans bisous.